ezopesa pasi mais tosala koboni toyaka mboka te ya mokili ngango tant tolobaka on vit qu'une seule fois, c'est-à-dire na vie toza na vie mususu te à part vie au-delà nzamba aprometa biso ti lelo toyebite soki bao bazala kuna bazopema ndenge nini, c'est-à-dire bato bazokende moko na moko mais liwa nyonso ezalaka un peu compliqué, mutu nyonso akufaka na ndenge na ye. Touti kozwa baka ebele tomona papa wemba grand kourou akufa na kati ya podium na kati ya Abidjan, tomona Madilu système akufa na hôpital na maladie, tomona bato ebele ba artiste na biso ebele bakufi bazokende moko mutu na mutaza na nzela na ye pe ba peuple pe bazokende toyo mona lobby wa Alexandre tiki biso elelo na tongo tola moka lobby déjà tozwaki nouvelle ya Tolin aza le ya ba ressortissant ya quartier latin aza ka pire petit ya Koffi Olomide mais liwa na ye pesi mo benquétude et pesi ngai vraiment na pousser ba raisonnement musika na ye ba akufa liboye ponani ko tambola pe na libanda et pesi nga mo réfléchissement ya mémoire na bi bon na mekana ko sala examen de conscience na meki kotala ba vidéo na ye mingi Nathalie vidéo moko basalaki na émission bazobenga ya liboke ya ndeko na biso na bosani komona ya ndeko na biso basalaka émission wana alobi mo ba makambo moko ezalaki peu intéressant mais ezalaki un peu étiqué nga mwa moke pourquoi étiqué ngai oui ba recherche to sala to aka bata ba recherche bata baboule to betaka baboule bino nyonso pe bo betaka baboule Nathalie Koffi Olomide auteki kokufela servant na ye moko boye mwana wana balobi yende mutu abandaki kosimba biloko ya Koffi Olomide bambongo ya Koffi Olomide makambo tu azalaki mobali ye pe mutu abandaki kolambela Koffi sikoyo na émission oyo ndeko basali na yoki ye pe alobi ke ye pe abandaki kolambela Koffi na mituni na Koffi Olomide na vie na ye donc bato ebele bana kolambele bazayeka bana mibale on en disconvient pas ba cousiner bana mibale balambaka bien wana ezaka motuna na tuni po ezape mabete kozana cousiner mona mobale po eza musala na poto to mona oke na restaurant bana mibale mitu bazolamba olie pe biloko kitoko eleki kuto ya basi eza mabete mais ezaka question no mituni pourquoi na carrière ya Koffi ou bien na vie ya Koffi babana ko ponele kaka ba na ya mibali balambelaka bon vivia mutu na mutu tonda secret et secret ba secret ni neza na kati te to iko digi na kati te to yeba soki makamni neza na kati kuna mais na kati mission na abeti mo ba biloko moko elekelinga mutu alobi ba Koffi bazalaka ofanda na lingwala mais balongwaka na lingwala na problème wana alobi ngo te atikali koloba te scandale moko esalamaka na quartier scandale ngo ezalaka nini scandale wana ezalaka nini point d'interrogation et maman ami camarade mère na bazote na bango balé na pavio 5 OK na rambo bon petit na ngana ta na bomo machiki wana ngami na vie moi là à 100% moi le maman que les gars qui dans la quartier c'est qui se balo OK et au mari non bon et au mari confidentiel voilà les gars qui na quartier tout baloba te la caméra maman mi alongwe ayena pale oyo na barika ba film baline ba tout roba ba chéri ya wa tusukuli pale ya mbili wana papa via tikali ye moko na parcelle na bango wana na li voilà abinga na kolanda mama te et fois ça là il film na bon a tout venu puisque na Marianne Makoso na Petit Aristote ouais moi boitongo bona zawana moi ya petit en tout cas makamba batu tokotaka ngo kaka po eza makamba YouTube ndenge YouTube ekendaka sino tina kwani kwa oki okota te oki koluka pete bon Koffi pe aloba ye makila mabe batu balobaka kaka tosala koboni te ezaka toloba te bon tozo mitunaka ba question po yebike ba secret mosusu ya vie ya batu ebimaka te soki elingi ebima batu mutu wana yebi ke secret na ye bima en tout cas ezalaka la vie ou la mort na yebi te soki boyokaki lisolo ya Epstein azalaki Joe oyo azalaki kaka neti Puff Daddy
azalaki na ba secret ya bato ebele ya ba donki suka asala makambo ya ndenge na ndenge mais momi moko muzalaki kosukisa ye suka nango lubwako tanga akotaki na beta lisolongo nayebi ke bobino bolandaka nga boyebi lisolo ya Epstein suka nango lubwako tanga akotaki na lubwako balobi na yeke bapesi ye prison moko bapeselaki ye alobi bon nga soki bolingi te na kopanza secret awa na kobimisa ba secret oyo bino boyoka nano te tanga loba bongo epesa paniki bato nyonso bazalaki na kati ya masolo na ye esala nini balukisa ye soki ndenge nini bakenda kokuta ye amidie mbika bakenda kokuta ye amidie mbika ikoma wow esuka bongo po soki moto sa kufi esa kufi bokotuna ezo ndenge amidie mbiki ndenge rome amidie mbiki deja donc nyonso elingaka loba nyonso elingaka bimisa basecret suki wana donc point d'interrogation tikaye na mukili secret bimate bon na lisolo yo na épargner Kofi na lobite ke Kofi po utango pa kufaki Kofi azalaki na yebete Kofi azalaki na ba mikili na ye oyebika ndenge masole kendaka mais les mecs abanaye kokoma déjà koloba lobi mo makambo ebele na éviter soki makambo alobi oyebi pe soko yebi pe mingi ya famille bato epesa rapeka moi marque na ebike bato mosusu bakozala wa les vieux pères aucun raisonnement na yo musika aucun bon ba congolais basalaka investigation te toyebi bon na oyebi ko investiguer na liwa mutu te naza musika tozo salaka analyse selon ba dire ya ye moko nenga lobaki bon na ebike masolo eza teleme bele ya kobeta moi ezalaki rubrique ya moke wana na lisolo na tiré na kati ya lisolo ya liboke ndenge ezalaka kaka yo pezwa yango pesa commentaire développer yango na ndenge na yo okombana ndenge kaka yo kozela yango epesemela bango sinon botikala kitoko tomona na rubrique oyo eza koya soki bosepeli na moi rubrique ya moke bopesinga masolo eza teleme bele ya kobeta takos à suivre bayo